voilà, mbote mingi na ba banso mesala kolanda magazine na bino kile tumba o pesa makana mwana suka ya badika banto Serge Bolo. La population ya njili précisément na njili s'intéresse ba peut-être mina ba konzi ba tela bango place wana parce que rumeli mingi na certain motindo wana po esala ki furuki mingi salité solo poubelle leki makasi peut-être que c'est tellement ba konzi mbuka bo tela bango salité wana parce que wana salongo bazala kate bola na interview avec ingénieur 600 body toleka. Oui, jamais to mona biloka boye na kata njili na biso wapi bakolo baza wapi. Njili kifurukimbi ekoti makasi pona kalezalaka boye te lelo to mona makambo na njili awa. Ah, honorable de rassembler bébé tazo za wapi tala njili na yo ndenge komi souci pe passe pe mawa any be na biso boza wapi. Souci mingi komona kabiloka boye na capitale. Ah, njili ekomi vraiment kifurukimbi ya solo yango yo. Kifurukimbi makoti makasi na njili jamais ezala. Ah, ya fuara awa to baka mingi kifurukimbi munungu eri lusalika mbote ngana bino na kosuka te vete la vérité. Oui, tala kaka ndenge komi lisiba betesa kote sileke na ngome awa ezongi susu mapasi na mawa betesa matondi tolo basu nini awa salon kutu ezalaka te botala bino mongo awa salon ekufa ezala su te nakala mazalaka boye te me lelo njili kifurukimbi na kifurukimbi. Ah, ya fuala munungu eri lusalika mbote ngana bango nakotika te. Merci à tous qui ont suivi magazine qui est tumba o pesa na mwana ya suka ya badika banson et na banda ko pesa mbote na pesa na biso à partir ya libanda mboka maître Motomba coup de chapeau madongo coup de chapeau Richard coup de chapeau l'honorable les rassemblés Pepe Tazi motomoko bien mbote na yo an ben na biso mbote na yo na komi na suka kuluba ya voilà munungweri lusalika mbote ngana bino innocent.